Mbote na bino balandi ya Red Kilumbu Shembo TV awa tokoti na volume 2 ya dongo dongo ya kosangisana nyama baya mwasi o alandaki explication na ngai ya liboso nazwaki misuni na ngai nanu na sokoli misuni na ngai na kati yango bien na sope na ngoma ya moto baya mwasi po ba nyamo eza ba congélateur ya mindele tozoki na kosomba ka na ba shop oyo na ba magasin bazo tchaka ba kisi na ba nyama la nyama ko umela tozi to sombi to lié o sokoli kana ma ya malelité oko chata mai na keto o chema ya moto tama na pompe de so ma moto makasi o sopela ngona mai ono fanisa mata 5 minutes o komwa ndenge eko sala kwa full ya likolo mai po elonga na ba kisi wana après wata na sokoli na chaki nyama na ngana nzungu na bandaki nyama na ngana nzungu na kati ya nzungu nyama na ngai na sokoli nyama na che nyama na chaki mai te nyama yango moko ebotaki mai na chaki tomate yangoyo na répéter na chaki matungulu na chaki moi nzete na nga céleri na chaki pipi na chete pilipili na chete po bat na fana bango bandiaka tempa pi ko yata mususu aliaka pilipili te na tutaka na nga pilipili na che pembe na chaki pe muscade na chema mafuta na gu na biso eza na Australia ba chinois gu ba bord ezanga kombo gu ezra kitoko masuko chama na biloko epesaka lolemo elengi donc pichaka tungi na biloko epesaka lolemo elengi nyama na biso yango na biso na dongo dongo yango oyo baya mwasi foko saka toujours na luto libaya balambi nyonso bakotaka na émission na bantu bapesaka conseil wana kozala luto libaya kobalula kango na moto po balutu mosusu oyo eza bamaladi mingi tobi bamatiani bazosalela te donc il faut mieux vaut kozalaka na luto libaya dongo dongo na nga nakatelaki yango ndenge ya milai nakataki nango ndenge ya ronde te il faut kochangeaka bastyle atokisaki nyama na nga kitoko dongo dongo na biso ebeli ya mwasi yango wana nde premier épisode na biso ndenge elekaki awa tokomi na deuxième épisode yango oyo nakangi moto ya dongo dongo na ngai sali na kopresente yango oyo napusi na biloko mosusu oyo sali na kopresente yango wana na luto na kotekela biloko oyo tokotoka biloko na mesa ntango tokoliela yango wana la bimisi ko lutu na ngai libaya ale kende kuna eke kote kuna sikoyo na kolakisa bino baya mwasi na ngai natoka biloko na ngai na chato présenter omwe dongo dongo ezaka na zei oyo eza dongo dongo teke ya kokalinga bato mosusu balingaka dongo dongo ya zei te balinga dongo dongo ya zei te baya mwasi balingaka kokalinga prochainement pe tokosala ya kokalinga ya kokalinga na soki tosali ezaka na zei te okalinga kaka dongo dongo yango moko oyo ndenge tosengelaki kosala na misuni donc il fallait kaka tosalela yango boye nga na dongo dongo nango na nyama nango nabakisaki mai te nyama yango moko ebotaki mai nyama yango moko ebotaki mai baya mwasi kaka mai wana tokisaki nango nyama oyo ebimaki yango moko wana kaka mai yango wana nde elambi biloko nyonso oyo soko lingo chai susu mai ekobebisa makambo dongo dongo ekoma boye takaka natiaki dongo dongo na nsima me botala dongo dongo ndenge eza kolemba mpo dongo dongo nange ezalaki ya sika nasombaki yango ezalaki fresh totala soki ekoki mwasi asisaka biloko nyonso na nzungu te mpo yebi te mopaya nini akoya kotoke na ndako tobakisa mwa dongo dongo likolo mwa supu ya dongo dongo bomoi ndenge esali mwa supu na biso mwa moke na nde yo na yo sikoyo soki okolinga kotya pilipili kaka yo biloko na biso yango ebeli yango bien yango wana ebeli soki moto alingi ozwa azwi musuni dongo dongo ya modele baya mwasi to mikosa te baliaka na loso te baliaka mpena makemba te tokolia yango na fufu na biso tosi tolambaki yango kala bomoni ezalaki nde banzungu mibale ya dongo dongo na mosusu nalambaki fufu yango wana nasi nasisaki kosala makambo na nyonso lepi kala neti tokolia yango direct eza teke tokobomba toka kolia yango nsima nakangaki yango na bachasse natiango na kati ya sani na kati yango na kati ya sani motu soko alingi otoka dongo dongo oyo azwi mwa sani yango wana ezala présente
du chasser no moka fufu otie kuna kosangisa dongo dongo na biloko te olingo toka biloko sali mususu otoki biloko nde exemple na sala wana neti dongo dongo bosoko otie fufu ozwi otie dongo dongo awa au moins dongo dongo ndenge ezaka zero ya koto donc eza bien te soko olambi biloko aboye en tout cas biso tomesana te kosangisa biloko na sani moko tosangisaka biloko na sani soki na tie fufu awa ntango na kotoka mpe kozala na sani yango ndenge wana ezali kaka exemple nga kolakisa bino chasse eza moko ekolia direct moto azwi boule na ye soko kozala modero olie soki de boule no kaka yo moko soko kozala no mpe modero te olie nini olie nani olie boule moko dongo na biso na tombola yango oyo elengi te ata moto régime okoli na tie nanga tala yango wana moi dongo nanga yango wana bokota bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko kolamba elengi wapi ba histoire vrai elengi wapi masolo ya mboka elengi wapi ba news elengi wapi kota papa mama yaya kotala te kaka mpona kotala video okoto bana kofinga opolémique kota ndengo omoni moninga bali alambi kota omeka yo po lamba papa pesa mama mbongo zwa lamba la nina dongo na mama Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wow kozala katika kokotka elele bakusala elubu na koti na tala mekaka oyo kapesu ko bi en tout cas mwana na mwasi wana penza asaki eloko mo kitoko dongo eza bien pour la santé ezaka pe dongo mususu ya baluba soko lingi akotokisa kaka ndengo na kotie eloko te eza bien pour la santé aussi otoxon ka ndengo wana na dongo soko sansa na mbisa kokauka dongo ko sansango atena spinach dongo na nguba ba style eze ebele tokolamba katolakisa yoke elengi nayebi te soki bolingi natokela bino na sani nasoka sani ya moke natokola bino omona ndenge dongo na biso yaria tokolia te nyama nyama mingi te nalingi supu na dongo likolo oto présente pa balandi ya Henriette Kilumbu Shembo TV yango oyo dongo na biso yango wana na nyama kuna na kata ya sani ezaki libulu bomonaki yango bien te tia siko pilipili pembeni baya mwasi ya kata lolemi ya boyobe mi abone te okote pa ya mwasi kota mi abone eza volume 2 première épisode bomonaki OD kota mi abone ya mwasi ekabilengie ozwango wapi o